Eza nange eza nde kine kine makasi na bakisi comme balobi na melango longue durée tension kutunga na ye kisa tension moye tokabwana na ye eza suste donc natikali komela ye ti ndeke nga na ovivre na ndomelaka akisa tension bakisa ya banere nde mpona melango pendant 3 mois donc kine lisusu ya makasi même na braza kutu bando otianga batonga ndenge bachinois basala nazaki kina makasi me namonaki ondire epesi mpenza te poso esimbaki nde nayaki elongenga ezonga mbamo me namoni ye lisusu kutu ekomobimisanga sulisi te kine nde ezosenganga kine nde kosalanga bien na kisi nazanga kisi te kozala malamu eza bacoupe de mam sisila bisalo nabeleli leza bacoupe nyonso tu bino nde mamsa atia bino awa biso nyonso totiaka bino ka ana nga mpe naza bacoupe lokola bino toza sb babi sb toujours ne tombera jamais mais yango nabeleli bino lisungi na bino soutien na bino esalanga bien mpo nga mpe naza moko na bino talaka bino boboya bato te numéro na ngai eza plus 243 89 67 83 143 okobandela plus 243 89 67 83 143 numéro na ngai wana se bobengi nga ata na appel normal bozwanga na whatsapp yango wana merci beaucoup en tout cas tu feras nos jours avec la face. Banda le 12 septembre, aucun anniversaire. L'anniversaire de mes équipes, c'est un dingue. Et nous avons 15 de tout passe. Il y a un mardi. Mais après, on a beaucoup été bien. Avec le monde. Tozolia na kokolia te kilo sala te na forcé na lie ntango nasili na grande sœur na ngai ya Céline kasi nakwanda bazosoliki ndeske oyepa mona ete camarade monte aremarkaki aloba ete tanda olandelangaka ere mona bimi libanda nakesola na telefone naye komona ye Solange Matala camarade ya Céline na banda oya atikaki di bakomotalaka
mais kati ape natuneli kambuni abiniki namoni liso oyo eseni tefungwani oyo etika moke me monoko nyonso etengami so ozoloba awa ezosa neti ezopenga bitika oloba comme na namuki bien natali kitata na ntongo siko na midi nde komibo nde aseli na bimi abiniki lakisa abi otambola po tension dérange nga hermo mais depuis 2023 etikanga ebanda dérange surtout les grandes sœurs tosomba asphégique omela totindi mwanaki na pharmacie asomba asphégique aye nango na mela asphégique nalekisi 1 heure du temps na mela asphégique na mela asphégique na espace à 3 heures yango kutu nde esali yenga bien lobi nango nde tokende hôpital akombo nde kaola na batima la télé hôpital général ambasala nde bate tensiomètre awa ezali na 22 kote oyo ezalaki 21 900 ndalobi monozonga eza te ngasi ngami naza bonne santé atuni otamboli kasi nde nami natamboli mpo nazobela te naza bonne santé yango natamboli abi kozala hospitalisé na mbongo nini ngesi basha biloko nange uti bene mpona kenaki biteka sava nazwaka traitement nde naozwa video nasali natindeli bakaleki na biso nase papata nde nakomi maladi yenga brusquement donc nakanaki yango te ezolekelanga me nde papa abisa etinda 260 $, nasali scanner baexamen général nde beomona batashe na motu sikre ezalenga na 1,32 donc ezali likolo yango moni ezalaki hospitalize na bande traitement ti nande na sisi nde na bandi sikokine na hôpital atalanga sikoyo ozomashaka na zoka nalia yango banda kutuka na septembre nati lelo moya mo elembisa omonaki mashwa pasi naomona koto ezalaki bien ezali koto nkonsu nayoki mpasi awa namonika elongi ezongi normal mais nyonso pe komi paralyse mais bapriere ka mikolo oyo namoni ezongi koto donc depuis mpe naye nasali presque 1 mois nakena okile te depuis nayekipianeki pwani yakinuka kishasa mara mote cardiologue nanga naswaninga mpe docteur sodi azwi soin nanga très bien soki ye pe te peut-être yansinga ezamaka mfu aswaninga très bien lokola daa nabandaki kuna bambongo ekende deja nengeka nasilisa mona ya nakome nanga daa na suka awa ezalika makambo akine na bakisi nde oyo mpona bave nde bando ya kosirkule makile zongo sirkule nde lobeka batakine bakome wana banyamela yango 3 mois mais ya tension etali docteur nanga mais avant namelakisi nyonso kome nde naza boye nayebisaka ye bakopine nanga mo baa bapani nanga moko na londres ye atingelenga mpe baspirine na kelkekisa tension oyo ya France mpe filo nzazi oyo londres mirei meta sikoyo na minute oyo toza vraiment na besoin ya nini parce que doala na biso na tous les chaînes télévision na biso oyo alongo télévision na Clé Média TV ya tonton Irano bakoki surtout parce que il faut lancer message na bakoki après nga na lancer message na suka parce que toi qui est la concerné c'est toi qui est malade d'accord dans la télévision loba na bango nini sikoyo toza nango besoin mpo yo miki parce que bakoki ebele ndenge bazoza vraiment na idée te en tout cas mpe mana mwa mokena tese babakouk en tout cas les abakouk oyo aza moko na biso atourna mingi na bafilme asila okoyeba batitre otournaki tourbillon aza na tourbillon bomona niki aza bassin boye leki ya darling leki ya darling aire moko tokobalanse image omona ye oyo na état oyo azali en tout cas mama azozo na inde babakouk to baza partout dans le monde et non kaka babakouk ndeko oyo tutalisami otutamisi na libako aza artiste comédienne
asa abandi mosala lelo abandi mpa bamodero asali ebele na mosala na cope na biso oyo alors ntango akoka koya likambo eza te kozanga ya kozanga non temaka servir biso ifoka biso mpe kaka tosunga foka tosunga na minute tomona ndeko mwasi ngai nayebi nde camarade nanga aza naye na telefone abengi nazalaki kolela mais namoni kolela eza solution te mongi aza na mpasi tozoka oyo omoni mpasi ekufa na motema komanifeste yango boye te antuka motu tu oyo video okomela ye wapi ti wapi antuka tokopesa nimero na ye moko nimero ne tokopesa epuis dede na tia nimero ne amonike akoki kobenga ye te abengi nenga problème eza te ntango mbongo ekokoma so ekomi na kobenga ye akosala video ebe voice ke merci montant nanga ekomi autant en tout cas tosunga bandeko ntango baza na bongo s'il vous plaît en tout cas totoyekano s'il vous plaît tiaka na caméra na lase message en tout cas mokili mobimba tolingaka te tobimisa bambongo na biso babozwi na biso ntango artiste alali tant qu'il est encore vivante ou vivant dans les besoins nous devons soutenir ye kosunga ye na minute oyo nayebika koloba na minute oyo aza na besoin kiné makasi parce que asali AVC facial si je ne me trompe pas c'est facial non AVC facial le papa so asalaka yango mais avec beaucoup de kiné babakisi omela papa so asongaka esilaka nango esilaka en tout cas s'il vous plaît bosunga tosunga biso nyonso et puis bamama babakouk sila bisalo mama zozo na Inde donc babakouk nyonso tout ser na chou zoom bapage ya biso bapage polémique na biso oyo ya mitema malamu en tout cas eza sujet mafinga te soki oye na mafinga mponga na sala na osala biso mafinga te eza sos ato soye na mafinga nga na oya po akamarade na nga pasonga na oyoka na minute oyo moto ayebi te en tout cas mama neki star wasalaka star comprendre koyoba na bato baolanda ye na minute oyo besoin eza nini na minute oyo besoin nange eza nde kine makasi na bakisi comme balobai namela yango longue durée tension kutuma na ekisa tension moye tokabwana na ye eza suste donc natikali komela ye ti ndeke nga na ovivre nandomelaka akisa tension bakisa ya banere nde mpona mela yango pendant 3 mois donc kine lisusu ya makasi meme na braza kutu bando atianga batonga ndenge bachinois basala nazaki kina makasi me namonaki ondire epesi mpenza te poso esimbaki nde nayaki elonginga ezonga mbamo me namoni ye lisusu kutu ekomobimisanga sulisimi te kine nde ezosenganga kine nde kosalanga bien na kisi nazanga kisi te kozala malamu eza bacoupe de mame sisila bisalo nabeleli eza bacoupe nyonso tu bino nde mams atia bino awa biso nyonso totiaka bino ka ana motema nga mpe naza bacoupe lokola bino toza SB babi SB toujours ne tombera jamais mais yango nabeleli bino lisungi na bino soutien na bino esalanga bien mpo nga mpe naza moko na bino talaka bino boboya bato te numéro na ngai eza plus 243 89 67 83 143 okobandela plus 243 89 67 83 143 numéro na ngai wana se bobengi nga ata na appel normal bozwanga na WhatsApp yango wana merci beaucoup en tout cas
Hôtel Liseke, c'est la qualité. Flat Hôtel Liseke, c'est la différence. Flat Hôtel Liseke, c'est la supériorité.